Mi bundela n'engara toloba vraiment bandeko balandi ya diaspora RDC beshikasiste mote bisika nyonso bozwami bino ba ebolandaka vraiment émission masolo ya kati émission masolo ya kati ya diaspora RDC chaîne monene na monde émission est présentée par celui qu'on appelle Steve Kambanga efficace le coach Hervé Renard balobira mi bundela poso mi bundelité mutako bundela yo azate ndenge ka ezalaka balobi mikolo nyonso tokolia kaka biloko ndenge moko te ngai moi trop pe mabe madesu moi trop pe mabe lelo toye lisusu na nouvelle formule après avoir komona ndenge tosalelaka bino musala malamu toyamelaka bino bato oyo bolingaka mais un esprit à découverte balobi diaspora RDC c'est aussi parmi les chaînes à découverte toke ko découvrir groupe moko bazaba artistes et musiciens vraiment na yebi que SPL Sabino bomona bango Roi Baudouin elongo na groupe na ye et ko sala bien assuré ya boezala te pona boyoka yango te mais ko sala bino bien partout boza na Ukraine na France na Belgique na États-Unis na pesi bino nyonso mbote na bige bozola na ngai vraiment botika ngai na kende sika bango bazali boyoka ndenge nini bazoyemba ya moto solola na bango esala bino bien na bike élément oyo ekosala bongo plaisir na Padou Kibangi nouveau riche na kati ya Cape Town tala vraiment Kinshasa RDC yango yo ba artiste ya moka o ba beta musique na style congolais o bazo se pulmoner kaka po mamongo ezala bien et puis nazo senga déjà que batamitema malamu bolanda bango bosala geste et bosala bien big up ngala pana bige memanga déjà sika bazali Roi Baudouin na bato nyonso et ça la bien bato bazolanda ba comprendre musique mais na ndenge mususu ndenge bomesana te et ça la bino bien à suivre. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.